d'autant donc il y a martyr faut ya ou les cas place fallait à tikaki so les place fallait à tikaki te ya kata nengi héritier salaki siko soko bimi na se ya héritier hein et ça la pepe mena héritier soko za mutike héritier nzambe soko zongi na simotali drumer no okokoya et puis soko koyi soko ambulance za wana te OK yo tiki biso yo muta stade mo binage muta yego aye alloué stade ako ton sa te mo dzimbongo c'est que yo na batono so mona na bato so ba ko ton sa te me dzimbongo nga pona nga eza tout le monde ta ton sa marti biso ba musicien fali azopesa biso boulot ebele abandaki na ba concert na ye aye na ba petit porteur eza boulot to komi nango ba devoir siko aye na chef de l'état ozo mbando pesa biso ba bito ebele ba fâché pona ba cadre on a pesa ba exercice fali pesa ba oui za exercice za exercice tout ça clair après si ba musicien bino ba musicien bisoko toujours ba exercice ndé dinga siko fona na Biden ou bien na Poutine hein ah quoi nani bon son moudaye dans Macron siko pour au dépasser faut y avoir na Biden bien Poutine ah na cadre de la stratégie soko boyango pena vous avez mabe na cadre de la stratégie aké na biso likolo na mama stratégie bato babanda stratégie de fali aye amemi biso loin ache bar likolo nga heureusement na beta musique à stratégie te naza mo à l'aise nga na beta ka musique normale bane na beta musique naza na besoin tena na Biden na wa be Poutine pona zala ndé du président azeko atindela nga fiche na ye et puis na pesa ki pe conseil na pesa ki eza blague te ko zongo bino sérieux za stade de martyr faut etonda so etondité bato pe ba ya so bato ba etondité bato pe ba yete mabe makasi oh bato so ba na pelouse te omoni eloko na ba bimisaka wana so ko bimi libanda no yembi yo motongo ozongo kozwa AVC so bato bazate yango na osenga na l'état bocha ambulance et puis bocha bato bana stade batala ka pe muta ko senga stade soki bomoni ke aza courageux makasa ko beta stade boboyi pe Fali n'a rien à voir na makambo wana Fali azana artiste a profiter na présence à Macron awa comprendre nga nazolo ba bien aza pour Macron te politique à France na mboka na biso ba français baza na biso bien te na clair mais action ya Fali na Macron na condamner Fali te pour ceux qui autorité ba boy Macron yawa aoya te internautes, bonjour, bonsoir, ça dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez. C'est bel et bien Dielo Mata à la présentation de Katebi Sarabino ici à Congo Souk. C'est Axel T'oblige parce que je ne suis pas seul, je suis déjà là avec mon invité. Il s'agit là du président Godé Le Fombo. Naïne Tomegamen Kosola, Axel de l'air. Mais avant déjà de passer la parole à mon invité, quant à moi, je dis un grand merci à Roméo Mouchenoza au four et au moulin derrière la caméra. Pourquoi pas aussi à Gérard Semboni, notre DG Hervé Kabamba les cordons. Un grand merci aussi à mon vieux Djongo Naïmen, t'es avantageux patron, je te salue, à Bruno Lubika à l'argent propre. Pourquoi pas aussi à mon vieux Willy Mouché, Nicode Mondial, na mon appel à Moussika Chico Lubanda, des fois maître, mon frère Rodrigue Matin de Master. Il y a Aziz Aloukou donc tout cela déjà l'engagement qu'on a Roméo donc Fongola Bissou on a vraiment président Godé Le Fombo on a une tout cela moi qui actualité de l'air à qui je dis bonjour. Bonjour Dielo Mata. Boni. Pepele. De Monika nde nzamba sala pena muto azala nde nazali. Donc température a bien, bâtiment du cœur qui toko tout est bien. Tout est bien quand même, tu es quand même qu'on surprendre tout cela parce que tu as pour ça mon mais tout cela bah on tenir sur regarder parce que moi va briller parce que tu as bien lancé là tout cela moi qui boni mouvement boni maram côté na jogendeni. Ouais, mouvement ça va, au binga na uti na combat cage plus de 20 ans. Au ba combatanga ba sala tout ma simbaté et si on a bimi na combat wana beaucoup ça moi tant moké kara mais c'est bon déjà. Bato bazo tala na ba YouTube ba moni Mavero bato ba moni éruption
et puis ils ont talama ils ont kende pe biba to bazo partager en belé déjà naza très content et oh etika les arabes puis ça temps toujours les sous force à bien et puis tu rejoins les sous moi ba financier belé ba oya et puis marambo kende bien pour marambo sous finance ya muke ya passe ya passe. Et après, si nous avons bien un financement pour m'envoyer qui est bien, donc je pense que mes scènes peuvent soutenir la bonne musique. Je pense que il y a un monde mais quand déjà dans moi actualité récemment on a vu que tu y a au moins trop to cela sur ma Sokoda le lot moni mbutu indika kuna suna Sokoda parce que to moni balongoli président Kalongo bio esenga qui remplacer ba nous abiki non et aussi mbata ko tanyo kalongo ba boy ko tekno se comme ndike moi guerre froide mo bona éviter yo rolo banina mambo bon bale wana to tikeli yango ba konzia pour biso ba mission to ba courager et puis to banga te ba mission to banga te to ka sonité ba konzia mboka bazali ba konso ba lingi des autres continuer aux arabes. So pe balingi bato ya belé babiso ba auto bana déclarer marambe bonga so balinga to tikala na position na biso wana ya pasi bango kaka pour ezaka comme le roi ping pong kaka le tango moko wana ba osaka nango kaka justice moko wana awezwa décision bo ba konti kaka donc biso ndeti ngabe na malobe dimine na oyo basolo wa lo batena mama Sokoda na zo batena tozana état de droit bitozana mboka nini wana batumo bakosala groupe babanga ministre te peya ndenge na banga ministre te bata Sokoda bato banga ministre te babanga ministre ta mukete mais non re mutumo lobi ke Sokoda on dirait ministère a diriger Sokoda te eza vrai na ndenge za la ratonde ministère azo diriger Sokoda te ministère aza autorité na biso administrative s'il y a un problème tous en a compte à ministère alors na bastati na biso ministre est capable de faire ordre c'est ça ils ont dit que ministre doit diriger Sokoda et puis ministre entre le bawana ils ont une institution bogate ils ont club mon côté ndeti bâtiment bavana kwena bango basala bureau et si deux dans le cas ba osaka na Congo en réalité ba osaka na Congo pays ni no somona ministre mo star saka na ministre mboka pays ni ou bien groupe à bâtiment basangana et belé baza contre bango mais bango batinga mais puis ba osakana ministre parce que yango langalo parce que toyoka ki ministre andima ki équipe bureau ya sike kota mais toyoki kote kuna bakangi pa porte ça toujours kanga baboyi te alinga ki bureau ya sika biso ne tokono mona ministre tolobi tozana besoin assemblée générale bango balinga assemblée générale te oyo normalement faut to salango yango ministre amoni guerre ali loko les département na ye. Alors oui, bon, on a convoqué l'Assemblée générale. Parmi bango, bamisu bayakit. Alors ba o bayebi ke bana bango fort ba banga na bango te bayakite. Siko ba résolution bimi kuna ba memi biso na ba bureau nyonso poka ke simba te. Ti lelo na ebite na suka ba memi biso pas Christ. Pas Christ yemo. Lobi ba memi biso na conseil d'état pour tout ça l'Assemblée générale te. Conseil d'État après et autorisé. Les lois n'ont pas na grande instance ce que wapi. Dans les instances c'est parce qu'ils raison. Basambina banane. De bapesi côté banyo kalongo raison que ba ki ko sa assemblée générale te. Bapesi bango raison basambagi na banane. Babensaki banane to kendaki te. Papa mboko e kompena ko kabena film et salama. Mais ce que ngana tsugisi kaka ba konjamboka do chef de l'État na premier ministre nae. So bazana a besoin de continuer boy bango kaka so ba olinga ke lo pebi so ba kongoli to comprendre que non so na za piétiner ou bien za déranger na mona ka l'état bango kaka ou bien ba opeza so ko image ke so ba piétiner yo vanda no kaka et puis parmi bato ba osala boy ba olobisanga bela mais walo so ba congolais de ou ba bengaka autochtone biso ba o ba godolo fombo Montandu de père et de mère. Mais si on l'a dit bien liste, on a mon ana. Bamso mon a bien pays musus. Mais quel tout va l'année finalement. Ce qu'on a la blesse pour la commission au numéro. A comment qui diriger le président sur n'engeni parce que il y a beaucoup l'assemblée. Blesse boula to vota qui est. Blesse boula dagi eli. Tout ça qui assemblée générale. Kuna to gena na ba corporation. Biso ba mission to bimisi 4 administrateurs.
baninga msupe bamisi administrateur et puis parmi administrateur ba voter sur au PCA. Vous comprenez? Pour le moment, ils ont Blaise Boula auto votaki. Eh bidi mo voter nga plein notre président. Est-ce que président Nyokalonga salaki aya quitté Assemblée générale ba convoquer il y a quitté. Il y a da forte. Alors ça une assemblée générale. Ayebi ke nyoso bo sala wana obumango. Voilà Congo de tozaboy. Et puis on sala toi obumango. Ils sont tous assister na chef de l'État, na premier ministre, na biso. Finalement. Pour qu'il y ait bien un il y a des artistes, et biso peut tous avoir artistes. Si vous avez un sala que ou il y a décidé on ka fait ça là. Il y a normalité. Tolobimba la mbula na mbula sopo lingi bongisa. Soli no kolongwa te bongisa ti. Abongisi te. Non, on a dit que deux inanés na roba. Donc, so va foutre deux fois donc la inanés mumba. Nana bana, nana ba famille, nana ba master. batu mususu bazwaka mbongo yo ozwaka te ndeni po toka bato mosusu balekaka mpe bazwaka te mpo naza mutu na ye te. kofuta kuna koma ya mutu. Mais oui, bon ofutanga te na ndeni. Congolais nini nango akolamuka lelo mpena yoki gode lofumbu te. Congolais nini bango nde baza na mpe Congolais mosusu akolamuka yoki ne ye te. Nga te. Donc chaque jour ba yo kanga. Et puis chaque jour nazo œuvrer na ba création. Pourquoi on a compagnie ba créateur, ba futa ba créateur ba œuvre d'esprit. Et ça c'est que ça club moko boye ya ba konzi ou bien ba to ba sala kala ou bien ba to ba na succès ou bien ba to ba za fort. Non, ils ont place ba futa ba créateur, ils ont ba droit d'auteur. On comprend. Ils sont en sens pana. Donc on a droit à priver ngai prime na ngabe salaire na nga on a droit on a droit masala ango siko soko lingi ozala no wana longola ba côte longola banko tika ko sala ki yanke mboka pe ya bato tika ko sala ki yanke zana ba kolo mboka bien futa biso siko mboka komi na biso zana mboka na biso moko boye to sibir quel pays chef de l'état zali premier ministre zali ba justice ezali mais justice en aucun kuna ba misi de réduction so aucun ba biso siko population exemple ni de rejoa bon ndeti nga boina na nga financièrement na nga faible donc so ba osaka na nga vandika na ndako exemple nini état de droit nini tozana ngo trop c'est trop. C'est trop, je pense que le message est capté parce que tu as le ming pour le moment. Mais ce que tu as fait moi solo, il y a musique na biso kan ndenge zo kene déjà na habité godé le fombo yo ozo kan ndenge ni monaki le kinayo fali pour pendant président France Macron tina ba bandal parce que le sali polémique ba nous soit que non fallait trahir pays, il fallait pas parce que France on va soutenir Rwanda, il fallait pas ba polémique tina ba chaîne internationale oh ba tout musu souper ba journaliste sur la chaîne internationale ba utiliser qui mot il fallait pas artiste local. Alors pour ngala monaki local wana ezala msusu na ndenge que artiste congolais avant na mboka bon je ne sais pas ce que ça local na sens qu'il y a banité wana eza mambotel ba pour na parenthèse mais yo monaki ondeni. Bon, avant qu'on attaque Fali, il faut qu'on attaque na Bakonjamboka, on va permettre Macron ya. Fali te mdaïna Macron. Fali te. Bato ba pesi Macron autorisation kita eza Fali te. Et puis ba parlementaire ba vandara na bato tozumu na ba révélation de bima. Ba vandara ba on a parlement. Oh ba lobi mvoma ya coltan. Ba vandara ba parlementaire. Premier ministre, chef de l'État, banan, ba ibi bato wana te. Ah, botika fali calme. Nga, au moins, ils ont dérangé biso. Boza na batu na parlement, na Sénat. Bouvana na bango. Ce qu'il fallait aux artistes, aïba ina Macron. Biso ba artiste to lukaka moins implice. Macron za na kina. Nga puisque on a lukaka moins promotion, on a robenga Macron te. Pour nga nazwa pe moi promotion nga et puis on a bengi on esali Macron et sali bunanga na nini isa ba kondibo décider surtout que nous benga na bato bazana bunanga na boke bo benga ni bango ça n'a rien à voir na Macron ça n'a rien à voir na lo ba Macron te Macron a pe na contrer na ba décision ba ozo pour na Rwanda na pour yete mais pour na fali les artistes congolais avant ba condamner fali ba condamner na ba député ba vanda na kati ya parlement na bato mabe. Comprendre? Faut que banda kuna Congolais to la mou. So ngo fâché les bato avant na bango.
fallait vendre na bango te monga chuchu fallait za na ye monga chuchu za na ba député na ba ministre azani na falité donc eza système wa mabe fallait za artiste azana besoin promotion na ye azana besoin amatsa magam na ye akoti katek Macron pendant admem nga so na pire Macron azana kina na otika ngote bandeko ba artiste msu baboyo yango balobi ke eza bango talibango ngana kokota ba makamane wana te ngana ko sepela soki bango ba bano fâcher le gouvernement ndeni botiki Macron yawo ba bano fâcher le mini ba député bovanda na bato wana ndeni na parlement bokina na ba feti boyebi bango ba révélation tout au monde na mikolo et ça la depuis kala bango ba yebi biso nem to zongo le révélation ba photo ngone zo bima to mona bango na mwanga chuchu yo rozo photo ya fali bien le fomona mwanga chuchu ba député na biso ba politicien na biso ba clarté peuple to la moka Fali n'a rien à voir na makambwana Fali azana artiste a profiter na présence à Macron awa comprendre ngana zolo ba bien na pour Macron te politique à France na mboka na biso ba français bazana biso bien te na clair mais action ya Fali na Macron na condamner Fali te pour ceux qui ba autorité ba boy Macron yawa awiyate oh pour les bosili les autorités de bosili la Fali ils ont mauvaise foi. Ils ont mauvaise foi le bien, mais est-ce que par rapport à le nom de musique qui est découlée, par rapport à yo, biso ba musicien Fali azo pesa biso boulot belé. Abandaki na ba concert na ye, aye na ba petit porteur. Et na boulot to komi na ngo ba devoir. C'est quoi na chef de l'état. Ozo mbando pesa biso ba bito belé ba fâché pour na ba cadre, on a pesa ba exercice. Fali a pesa ba exercice. Ça ba exercice. Tout ça clair. Après si ba musicien bino ba bisoko toujours ba exercice ne dinga tiko fona na Biden ou bien na Poutine. Bon, son moudaye dans Macron, c'est au dépassé. Faut y avoir un Biden, bien Poutine. Pour ça, il y a un déwanate inutile. Il y a solo. Où est la réalité monde dans Minito? Parce que selon Godé, le formule minute, la réalité monde, c'est que c'est Fali qui prime alors. Ah, dans le cadre de la stratégie, on s'est bouillant au pénal, vous avez ma belle. Dans le cadre de la stratégie, il y a un colo dans ma stratégie. Bato babanda stratégie de Fali aye a memi biso loin a che bar likolo nga heureusement na beta musique stratégie te naza mo à l'aise nga na beta musique normale bane na beta musique naza na besoin tena na Biden na be Poutine pour nazala o bato babeta stratégie bana problème pour abanda na petit porteur siko fu biso mona ngo sera mandungu vote mandungu siko aye na Biden aye na loba aye na Biden aye na Macron. Ils ont exercice. Si on est fâché na compte. La monnaie président Sampaio a pris bon, Monica nous le bagi naza pena naza na boulot. Na osala mix na pesi autant oyo po na ngara respecter la presse yo yebi. Pour 100 bino nde tozate. Et surtout bino presse en ligne. Boye pena ko épauler biso ndetinga godé le vombo sans presse en ligne. Nazaki muta okufa déjà. Ba TV wana ba boxe biso na ba poche ba tcha biso na ba parler mais bino boye na TV ba peso 2 minutes 1 minute kutu nanu esili mais bino boye ba comprendre quand même le fomba raison ndeni aloba ndeni c'est grâce na bino le nom so ba pela de partout donc un grand merci en monique na boye la binoté mais na za en plein boulot na osa la mixage ya Benz Petrol les savants de la RDC à cet album na ya Sika c'est pour bientôt ils obima. Donc les journaux souka tout ça la écoute et puis tout le monde va s'en parler tout ba yimba un album bazawana ba yoka ba position ba à part ba dessous ba na mikili na profiter na pe sa dessous ba félicitations vraiment un grand chanteur et un beau na biso tant on a mixé l'album on a comprendre le niveau l'histoire de Souza moi na vu fo lobara tant on likamba lobe ali loba de Souza vraiment c'est un grand bateau c'est l'album boyo kanze mu de Souza yembi. Il n'y a pas match quoi. Titre non Fibo. Na recommandé tout sur album ya Benz Petrol et Bimi boyoka Fibo. Non de Souza un grand chanteur ya mboka na biso. Et puis na PC merci pour Bison Empire et belé lelo bazo soudé, bamsu bazo kombola, bamsu bana ba mi mabana na ba palais.
mais de Souza quand même azo yemba et puis bazo benge na bato pour musique bon ape ba benga yo so to beta musique yo mona parler na bino na orchestre na yo et a na place donc félicitations à de Souza comme on a que Ben Spectro la benga yemba na album na e pour ayebi musala bino be ba mso botikali effort ka muke ba benga bino bo kene pe na album ba ninga bo yemba. Ok, merci beaucoup. Dernière question, parce que tout ce que le temps travaillé, tout le système est stade des Martyrs, tout le monde est sous fait rigolo le 24 juin à stade des Martyrs, et puis tout le monde, Félix Oazé a annoncé payer, Roméo et Félix Oazé pour le mois de le 12 août, ouais. Héritier Watanabe, si tu vois bien par béton dire en août, on a évité, c'est là où stade des Martyrs, analyse numéro ça na bandulu, parce que le big il fallait tirer bas promotion avec système, il y a petit porteur, on a évité ce qu'on a dit, on a bandé. Bon, bah, du présent, Oazé a tenu l'affiche et puis na pesa qui peut conseil na pesa qui est blague té ko zongo no série za stade des Martyrs faut tonda so tondité ba tu peux pas ya so ba tu ba etondité ba tu peux pas yete ma be makasi de fois zongo sérieux aza mona mobali a ça le fort abunda ba amitié ba stratégie oyo sala ke akokisa mambwana po moni place fallait a chebar eza likolo makasi eza likolo faut tondisango tondisa pe na se et puis bash mo kanga pelouse wana na ite baluwa ngo wapi na ndi bash wana ba bifali mutasomba ngo achaka ngona na stade balu ateka na ndenge gestionnaire stade balu kuna na stade posila ya récupérer mais ngo ndenge faire pas bien somba ye po ye moyen zo fallait ça bongo so sombi de mabete po bato ba kota na pelouse ndeni bato stade ba oboya o bato so ba na pelouse te omoni eloko na babimisaka wana so bimi libanda no yembi yo motongo ozongo kozwa AVC so bato bazate yango na osenga na l'état bocha ambulance. Et puis, bocha batubana stade. Batala rapé mutaye au senga stade. Soki bomoni ke aza courage makasa robeta stade. Bobo ipe. Ah, bon eleli bon gérer. Intérêt à rebattre la artiste. Pour biso amise to banga rate. O mona ka mutu mso asini on mapena robeta. Na mona belé à part yo tangi wana mso na Facebook na mona. O ye pa robeta na marti, ye pa robeta. Ngana zo zongela ba mise to ka sonité. To ba kuba hyper courage. Mon arrangement Jikarepe na mois de mai à Obeta Martyr. Ndeti nga boisoko ye siko. Olo fumbo Obeta Martyr na obayo mabe. Po na donc on a besoin barenga. Ba ronde ni zandu. Na zana na niveau na te niveau ni zanini. Foza na nse mo mikolo ni to reni fort. À part wana foza siko na mbongo. Omoni pa il fallait acheter bateau. Faut ma taper petit porteur. Et les capé likolo batu na babumbu ba moni. Le fomba robeta petit porteur ça coûte donc so yelinga au futika stade mama petit porteur ezate na bayo mabe donc aux esprit mabe et puis photo beta cop soit na sasua ata chef de l'état moko et comme ina katika ba stratégie na bimata na sasu siko yo bandane ni na denges yo denges o konveke ayawa aya na bumbu eza ba équation na zebisao nga na kenana nga polele o mona o mabeta li mais na mona réalité nga na minito Martyr na obeta te mais on a ba musicien on a artiste on va faire ba wazo ka bon bango bazo mériter na bango mais calculer e ya makasi na minito nga na obanga po ba o mériter mais na obanga po ni zo senga foke na bar wana côté ezali au moins dans ba kima ba son en longueur au moins te ba koma jomo kima 3,50 m ba cha place wana yo dans on sauter au lieu de sauter 1 mètre de rason yamabe au pour ma carrière faut y en a 3 mètres ou bien au lekiango n'est ce problème tout dans wana donc on qui na Martyr faut y a au leka place fallait atikaki so au leki place fallait atikaki te ya kata nengi héritier salaki siko soko bimi na se héritier hein ezala pe bimi héritier soko za mutike héritier nzambe soko zongi na simotali drumer no okokwea et puis soko koi soko ambulance eza wana te OK yo tiki biso eza ba vérité omoni bato bo secrétaire eza sérieux le matin eza sérieux omoni vie ya bato poni mundela sala non assistance à une personne en danger de mort non assistance à une personne en danger de mort pour nani mutu tanga zana aza sacré eza pema yo sikoyo oye omoni bina mutu aza en danger de mort motiki yo mutu a stade omoni bina ke mutu ayeko aye aloué stade akotonisa te modwi mbongo c'est que yo na bato no zo mona na bato msuba kotonisa te mais ozimbo
nga pona nga eza tout le monde ta otonsa martyr pour tonsa martyr eza difficile babiki balobaki beta musique et non kotonda non plein musique babeta on a babar na bani so ke stade ok pour tondisa so li kotonsa te beta no ba place ezebele ba imka ezali ba vis-à-vis ezali so ngotondisa foma so ok stade se ko za défi on ngotondisa ngo so itondite talio okende kuna pwana. Ok, merci beaucoup, Président. On a vu que tu as vraiment la souka, on a vu tes mots de la fin par rapport à Ndeko Balandio, on a mis puis Bambote notre Balandio quoi. Mot de la fin, ils ont que nous avons s'adresser na chef de l'État. Nous avons natif à Bumbu. Nous avons na botama pena, nous avons ngizi la te. Donc on va uta na maman ye motiawa. Na Bumbu, na bandi caméraman a filmé pompe. Amuna ne pompe zali. Et ils ont fait ça ba tout plaisir te. Donc tout le monde a batabumbu, bon tu évites chef de l'État avec beaucoup de respect. Na éviter sur régir les autres trucs au BSNL. Imagine les tu as une difficulté énorme à Maï. Awa na bumbu na ebisio Maï eza passe. Le chef de l'État Téléma Luka bata régir les autres balingi yote. Pour somme d'akosio mutumoko azule la na bumbu bakosio. Bakosio na bumbu bena bato ya mécontent. Pour moi ebima na ngote. Maï oyo tant chef de l'État na quotité maï bana obima mais difficilement ba dimanche na butu mais banda chef de l'État kotaki ba ye ba longoli ba tiono swakala ba tie ba tua sika ba rubina sika et bimi pe 3 jours et katana lelo 3 ans yo lo bana nga bambongo kombe to bebisa poto la fe bilamba yo quand il versa sa boko la vend on a maï nini impossible na maï ya forage mbamu ye bebite talaba passe au monde. Donc chef de l'État régit les autres trikeo. Ah on a boumou et bimate. Ba député na biso musa ba sala to ebitina na ngote ya ngomoni biso mo ba artiste surtout nga na koti magambo chef na sepeli po na conseil des ministres lobby na yogi go betaki c'était na mama courant ba coupire leki. Imaginez na mboka mo mato mesana na délestage. Délestage za faute na biso te, eza faute à SNEL. Mais comment normal na Congo? Bah tu peux battre les chef, ça va ça. Non, ça ne va pas, chef, bah donc ça yo. Est-ce que la sensibilisation a des messages té? A comme sensibilisation a fait d'RT, disjoncteur. Et t'as l'ébissoté? Mais le lot bicho comment normal. Nous on a maintenant les lots bah tu vas la mouille bah les lots a des messages. Oh, ils ont foutu SNEL. SNEL a obligé dans une semaine à vider des messages. Mais les lots comme ils ont banné. Chef de l'État, téléméla SNEL, téléméla régie des eaux. Bazo trikeo ndeti na babumbu boy colère eza makasi so bato bazo ya kokosa yo wana ba flatter awa pena na bumbu nga nazalaka awa nazana bato awa nazana Serge Kaimbe na compap tozo lite pour na chef de l'État mais awa ezopesa mobulu okende na discours boye bayebisi lof vana nanu mai kute ebimaka te ozoya biso histoire soki osani moto olingo conseiller pena yebiso tikala masolo wana mai eza wapi pompe yango wana tala pompe. Donc ce maillot est bimé, ça la chef bien. Ba courant ba coupir comme katana, ça la chef bien. Donc message à Soukanga na tika na mikolo ya ngwana na zo beta c'était na chef de l'État et puis atala pe ma masokoda. Et comme sérieux. Lobby justice a bimisi décision musus, lobby musus, lobby ministre, lobby to Souka api. Oye comme bale mon chef de l'État tala ngo ezanini. To zongeli nga o nazo ba boinaza autochtone. Le Congolais 100%. Nako souffrir de namboka nanga. Le message à Souka Yangwana et puis yo mo bambote na yo, bambote na cameraman, na pamboli nzamba pesa ya ebele, na pesi neve nanga propre Jericho, le grand mécanicien, grand chauffeur. Bato tu baebi, o tu boyoki kombote na na tante na na boulot, fona zonga boulot, o monika ne bien pétrole au télémana donc azu beta basili. Donc, on a obligé de faire un boulot. Ok, merci beaucoup. Je pense que ça en est fini. C'était la Godé le Fombo. Je pense que cet entretien a fait énormément plaisir. On a battu tout le sur la Congo Source. Donc, on a besoin de like, de commentaire, le bienvenu dans Mambutu. Un grand merci à Roméo Mouchano au fond et au moulin. Pourquoi pas aussi à Gérard Semboni, le DG. Et avec Abamba les cordons. Je pense qu'on se revoit à la fois prochaine. Bye.